Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pépé oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaka tambongo. Wena sangi na la reine Omba pesanga talumenya. Mama yo 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 yo. Automatique ba mama la reine Omba. Mokonja ba mama la reine Omba. Mama la reine Omba. Ba le bio za mon pépé. Ba pekisaka mota pe mate. Umela. Mama wo wo la reine Omba. La reine mama. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, merci na confiance au Bossalinga, les sous kokuta na banda na bino mkola lelo, vraiment te remercier Kolo na ninga perception makasi boye. O eza émission na bino moko o ba nombreux fanatiques bo mesana kolanda yango, idéologie émission ya bato ba timba na lokola ba la reine patronne Omba mama social mama boboto, d'abord kota na palais Congo Zibula News Congo Zibula Meso News na bino yango yo ba fanatique na biso bokota na ba palais émission na Bandi lelo nazane sengo mingi na koyambela bino, un grand artiste talentueux, il a en même temps parolier a pesa ba cri na ba orchestre belé, mais c'est décidé qu'il y pas banda makambu na yango wana pour découvrir très chers téléspectateurs a tu au bois ka bord moi besoin impact micro na kin malgré na poto na bo éviter verbe escalader mo pour pesa la yango aza ko réclamer pe ba cri na yo a pesa na ba grand animateur ya mboka oyo ti lelo ba solise mabe yango des raisons pour laquelle to yambi lelo na saluer. Bonjour Héritier Sadek. Ouais, kitoko check maître check. Yende za roi ya presse. Donc yana kombo ne ba benga mengana lingana za la roi presse. Po ya mutaba vérité po ya za mutachabwala. O ya lobby yango neza vérité baka isufu yo cette fois roi. Héritier Sadek donc na saluer bino, hein? La patronne Omba, maman opena za très social. La fondation to sungana donc mbote na yo baka isufu yo cette fois roi. Leader. Oui, c'est dire que non mbango tous en actualité makasi ba générique et bimi tout qui générique il y a Tokos, il y a Elmar Ao Yemoro à ça intervention à Boaki tout qui buyo kapé sous générique il y a Héritier Wata à Boaki fait pas tout Boaka génériquement on a marché yo par rapport il y a yo qui osa animateur p au p ça ba animateur cri générique ni au peut sentir qu'il y a bien yo sur yo kango boeta que parolier ba animateur et ça leur bien. Bon, moni togo trompara publicité. Peut-être batumusu ba président ba gotala oh nan mais ba animateur na bango passe ba ça ba yebi ke wala mbiakanda lo babaka isufu. Pour se comprendre. Pour ba générique oh eza kitoko eza neti ya vie nanga di cap wana eza te po za fali te. To moni bana mai ba boaki mais ba musu ba boaki lokola ba oh nan batango fort hein. Meki koko mama munaye mais na osinga na mwana mai aluka ba crio eza na philosophie. Azana moi problème wana azana trop qui veut de moda azana voix qui toko aluka ba crio eza philosophie ne ba crio biso to sala la biso hein aluka ngo na respecter moi na respecter sous makasi kabuya pour ya pesa ka pena makambo gililo ko a tout ani maman na public pe na remercier le sous masalanga et bloquer identité massa place aux allez vraiment babilengi wana zalaka wana mais yaka sikola ba cri de guerre oyoki idéologique ntumba abwake libino mukomboso hein oki mukomboso ndenge za babwaki na kabuya pla wana mukoboyo ka mukomboso mais quelle option est loko ngona mukomboso mengala yoka mukomboso na pale ba so yebi mama muziki okoluka okoti na oluki pene idéologique ntumba amasa mwe bobwaka comprendre eza abwaka nini masa nazolobela mingi mubutu hein amokomboso donc dans sa mokomboso bona nango bokoyoka ngo oso comprendre idéologie tout mangana ba pese ga yimbango na tele dembango eza na poche mbongo mobutu ayo ya bioro le blanc mbango ne ba komanti bokolela mokomboso ya fungole miso ezo chango ngongidingo eloko beta ngona ngorongo ndeza plana yo moko ya roda epsinga borongo ndeza plana yo moko eza plana ngate wana na mwana mai c'est ma promotion pour atekela ki plan yango wana ndesigo obwaki yango eza bongo te wana mwana mai wana na yoka ka ye ayibo bwaka makasi asa balina ba sarbati on se comprendre ba générique sali mais soto na wata na remercier masalanga mwaza wana ba hein abwaki meme comprendre mais on se comprendre bon animateur Abo balina ba brigadier au Sarbati.
Zo pas Chandora. Beaucoup les aga Chandora pas wata. Animateur à part plata, toi la Chandora. Ah, c'est Cédric. Vous avez petit maman B, vous avez petit maman B, oui, que ça n'a pas support. Animateur, baza kune belé. Ba plata ngwangi, auto remercier, mais ils avaient animateur, on soit ça la paix fierté, paix à Congo, à outé pansoni, à paix ça makambu. Ah, il y a une ambulance. Ah, ambulance. Ah, yo bout ambulance Cédric. Ah, mais il y a des places à Ebi qui est Cédric, ambulance ça. Ça va bête avant ça va bon ramouper. Abora nini? Ya sabinisa na concert, ne ba Demba. Eza Golba. Grand animateur ya wera. Mama la ngai Cédric Abubika ido apesa makambuti. Oh, apesa logo te. Ya ngomo na kiba charge a wenge. Ese ngala ko kiba charge a wenge ngaba ka sous cette fois roi. Talanga pena bien au talinga na tous les misu. Ese ngala ko kima wenge. Mais wenga ngope kumisa ka wenge ti le lobeta na wenge te. To mona ote na wenge. AGKI ba vensone ba prise place za limbote. Ata yebinga te na kombo ayoka. Ba kakol bayoka. On comprend? Nini na pesité na wenge. Mais bato bata la biso ba lingande o éclairer bango o pesa bango lumière o pesa na wenge nini o pesa loko nini. Mutu zolo ba wana ay abora caché nanga. Abo yoso mona ba pesa mutu ki mutalobi bana na bota bana na boa ki aboite. Mais yoso mona ko ki amuke. O pesa loni. Oh mais na pesa boro ya biso ya ni ya tengu sende ko tinga na otambola tengu ngam na pesa yango. Mais c'est comme si au populaire boyo kana bien te et souvent ndeni li solong. Zande que nous as inconscient a évité mon musique ne tambura na pesa la ba petit ba pe ba cri. So azane logo te ayebo bua kanini aoboka nini. Oh yada na bete escalader bango se ba komika ba biloka boy. Ngala boge escalader bango tout talaka bango tout na Congo ba animateur ba komo beta biloka boy. Bataille escalader pe bango et puis ngala beti maman na message très profond. Une fille si belle, tu ne peux pas y croire. Et les yeux si calmes si douce, tu ne peux pas y croire. Qu'elle connaît escalader dans les murs, escalader baby nana mon ba cracha banine. Vous comprenez? Mais la bête escalader ba tout baza convaincu na kin. Vous comprenez? To lu kwa ka succès. Mais oui bisanga ambulance dans un ambulance on sait ma colonne ça wa akimit. Ah nous ça ba vantina baka sous cette fois ouais tout na fait na brigade au bisayo a fait na sarbati na saluer personne Marie Thérèse Wechi donc mère na nga wa soutenir nga ta babeta nga maladie parce aux alimbote vous comprenez fait na sarba au bisayo kele ki nga wana za motema mabe so na na cri ah na bité pose la peine pour na ya ka na plan. Donc on a bien gagné qui me la wapi. Tu vois quand la personne qui wana yemo alo baga ngobi Cédric bana na bote bana na boa ki bote. Ah les gars contredire. Soit banga ensemble. Wana ambulance to loba bon. Oh, na biso na personne bora nini ya tengu. C'est na se wa bora c'est na c'est. Comme na personne yango. On se comprend. To kende na ba vieux pour tioko mas hériter Cédric cette fois roi au talape ba vieux. Na carré na yo pena so talibu ba vieux ni ti le ba pesa makam. Te ba vieux ba pesa makambu kala modi ba vieux ba pesa makambu sikoyo bon sikoyo za ba jeune ba jeune bazo pesa ne makambu esprit bien ne to na kini bo ngana e ba ni nga penda kana karwa ndule mena na batuna na sali ba kombote mais to en tant que musicien en tant que peu fanatique ba parler ba grand to imiter ko ba Bill Clinton ba brigadier Sarbati to yoka bango to travailler ba clip solaire net nga père na nga musique eza éclipse solaire na Bill son point tant on a colis na écoute son la brigade et puis onin mutaso boga boy la juste comme la sarba na améliorer on a makamuna ngana ki Bill na ki brigade na ki sel na ki eclipse ndé sala ki nga on se comprend na ça na 3 animateurs na nzoto ngana na vandi sa penas ko na ki nga ndé sala le mo poison pour ngana très poison ko la nga boyete na mutu mabe na banga animateur te ata ba fiona ba sa ba combo zoto kuta na orchestre na opimisa ki yo ba bimisa na obimisa na bimisi tolwa mwana ona monika na posa azwa vie alobenda ni boy opesinga place na vandi biso mi balete opotana eza bongo wana kalati mais tu tangi kala mais tangi venant c'est le scramtin Africa bosola mabe te vie to zana ede akala mais mama kanisi kende to zaki na pa na minute na ko mo fonda na brigade mais to zana vie kala on s'en point aza vie ali boso na ibana mo musique baranki da ona brigade na ko kota te mais et pas fait dans un esprit bien
part ba disque nazo ka mais ko bénéficier maye l'animation bo na bénéficier té. Ah, si ko yo ando bénéficier ni n'est pas Africa. Pour nga na bi que so vandi na maître, il faut acquérir sagesse mo boy na maître na yo zo loté passer le donc c'est le azala animateur mo boy. C'est ça ba succès dembe na sima ba bila. Aga ba succès na yé makamuna mais azana esprit ya ko bomba ka travailler na sima parler. Au travailler na boy, au bon la vie a travailler na a travailler écrit na sima parler. On parle ba cri so ba memela a travailler na sima parler. Na ba ba bilonde ba plan. Na ba te on doit travailler na ba chevino santé. Une fois que la travailler na chevino santé crio aye biango. Ngetu ba kangeta kombanzo. Mengeme komba yove. Mama tala ya mekusange. Mege komba yo. Aye bi crio bien. Ba série wana. Voilà zaki mona muke na sekim des humanités. Parce qu'on a eu Kima na pas éclipse solaire. Eh tala. Check na aye bisao ke boye mettre check il faut y barake éclipse solaire za démon. Mon sonso. Nakuta un animateur grand soliste. Abetenga ba mama na ba. Abetenga bena sous sol mobimba. Na solo yemoko 5 ya boaka. Boaka. Aïe bisanga boaka. Arozwa cri nanga na boaki une fois, ya boaka ngo 50 nuances. Donc ako boaka ngo boye, aboaki ngo boye. Siko etika na corps, siko babiloko ya sala shenga, eko sala su yemo mabe. Ne azala ke to kutani boye. Eko sala yemo mabe po, ayebite ne na panzela ya ngo. Parce que escalader na bila za na kati na escalader, c'est le yomo mayele na ezali na kati. Nani Jantamisi na zali. Na lobite ke c'est le ke na zwa yelo tete, c'est le eza babilo musu esengaka. Ceux qui obo a créé slogan na incarnaka mais ogoye baté ngamona ye bakena a on a utilisé Scrum. Vous comprenez, yé mon père oye baté. Ngamona ye bakena au vieux. Mais ce que vieux pena bondenge pena yiba vieux mayele pena bona tikala ko yiba te. Kaka na yo yiba yeka na musika na disque zo ka ngone zo leka mais boye rien mais bilinde na kudo bil za ngana makila ngana ko banda générique pa nga isa ko lipa nde batuzu ba niko na ba kese ngana ko bien générique lokona na kimbala ko na ki arabe na ki betane lo mo ya bil bete lo mo ya bil twendu baluba ni bananulu wakati shaki buni manto bwachini bakanisa balunda tulonda bien selo baba mwenu balula gabenda kwenda nabu bakandisha chula kumatamba chela mani mudita nugumeme gufa mudisa mbomba kushika boy alumingu meme kubaliangi nge ya mianda. Donc les esprits, donc il faut boyer que musique et les esprits. Donc faut un esprit. Il y a un moment où on a animateur était bilaza biloko belé ou aboko quoi ba. Miromi ni wangari le karamata fete. Nala ya le cheko warmine werlo. Comment tu t'appelleras? Ngamona ya gawana. Mais kwenda mwana kutuka CD fâché. Mais kwenda yi mwana kutuka CD ka fâché. 1 plus 1 pour 1. Mais kwenda oh nabukotonozo. La loi d'Italie. Yangama Weranson, oh j'ai mal au niveau de l'os et je vous parle de pédagogie. Learning by doing, ça c'est pédagogie. Wabilo langa sikola, qu'est-ce qu'on a latin? Donc corriger bien les logos bien la tira la latin mais au PC déjà. Bilo on a au bomba pour na ngona na samba mais sikola moni angélique. Tout ça learning by doing, ça c'est pédagogie. Noël ngame apprendre en agissant. Oh Yangama Nabukoto, nozo kengo prink. Inshallah tokozwa pe padaka dombe inshallah six yo kuna bazo beta silikoti watoko miboy bazo beta silikoti tika bango babina mapata pe ya bina kiba kebo walolelo lobele seben taswa biloko boye zalagate c'est de gosel so plaisir to sentir pena ke musale ali siko tango yo kutana na éclipse solaire ba bon nini oyo ya liboso oyo bosala na éclipse solaire. Ouais, une éclipse to salaga liboso ezali. Na peza bilo likolo tema ba crasha mwana chuba ngo ezate mina bo na se ezali eza ba biloko oyo ke no ngana pesa monsonso ba ala là qui m'a fait un aussi. Voilà sur le biloko to travailler na monsonso. Si les sango. Ndenge la pesa ya ngona te me abuka buka me ngaso na papa le na papa ndenge na pesa ki e. Ala Ramadan. Ha mi cheke mi cheke mbanze. Mache di kamo ma
na nzungu ya pambani waso biloko panzani na nzungu batutaki libako machedi kamo mane sagana yankele babiloko ngwangu wana situku ntoluke yeye sagana sikoyo na ndenge parcours na yo avant comme musicien na ndenge ozala parolier artiste oh nini obo garder ba très bonne relation ba soliso pena bien na parcours na bon ngana solo abela fait un antibiotique puis nga chante place za mbote za on appelle ça mbote na solo na bien na solo bien na sarbati pena comment quoi vient nga pena parler donc grand frère du sang akoma marqué wana na auto bela grave ba te bela baza ba poto wana ba betanga ba kara comprendre ba se bela ba betanga ba kara alors c'est les mena Maria Lungungu maman na redie nata na Paris na Brando Lungungu Kazias na Prince Lungungu venanga ma carotte de la chance ba vie wana ba yedenga de famille wana ozomona wana ba tindelinga ba mike moi fei vous comprenez et ça les que le longa na wuti pena malade no moi na wuti hôpital na malbeli grave donc nanu na travailler tendenge misa à travailler ata na terrain rien ba mona studio na kana pour na beta fiba on se comprend mais ba tu na tika ba ngona relation ko ba fait nga chanta missile maga ki pa ngati na makambo yo mais abenga nga quand même na sa relation qui to na brigade na tangi éclipse solaire to no soana to zarane qui to ko to sola bien nani susu bokene kene to kabona ndenga foto ndenga yeboye na yoki kaye ndeko na nga da abenga nga bakutanaki peut-être to kutana to solola ba animateur ba ngwana Bigington yo yebi nga la kutana fait nga spawn mbala moka cheye et ça qui n'a pas les champs mais ayo lo baponga na za master na yebi do habite so batu ba ko bien donc na za lo master na lo ya semeka ya bill yo to so na yo batu ba te ko za semeka na poitier semeka bill yo ya makila falo la prêtesse place azali mbote do na salie bino ba bébé bilnat to yebi bino ba kombo meto mona bino te profiter la pesa la reine mère bio mambote nzamba ba mama na nga na pesa mbote na pesa mbote na falo no kuka la prêtresse na palin mobimba ba jona ba Shadrach bango na pesa bango mbote mais ngane masa pena ya Belami okuka masa bébé check yeyo maître check donc ya presse na biso ndenge net donc makambo ebele donc ngane masa na bango to sala famille mama biumba yebi tato no boka na ba masa onani mais parcours no tant betil solan c'est comme ça des parcours na simba te pas li 5 ordinateur ba léon na caro te ordinateur les ngalo boka te ya tika ba no mo bona studio ba boka ngo même na obandela ngo eke sala succès te mbunzo meme na tika wana studio osabani na sedeke okokamata mbunzo meme wana taka na yeko na musique donc na tika wana studio bakanga bakanga bandosa ba patron mobu ya ba colonel bani ba uma colonel na quartier biso bakina na biso bayo après ba 2 semaines bayo bimisanga bango de ba beti studio on se comprend mais bana mai baba bosser bon ebima pesaka bien sauf que na Congo ndeza mon ba succès lokola yoka na te ngalo ko bandele lango timu koloko yoka na ponga pena luka na yebana donc musique za succès to kona ba innocent ba kanga on se comprend donc il fallait qu'on dima mutu so ke le liboso biso be photo kanga pena bandenge na biso to lo ba ya trop te on mona na vandi kimia na luka mweni na créer mo elo mo boy na tuno ke so suka CD vision dans la musique ezanini pour depuis au loba au lekisi âge au robete son orchestre mutuma rotesco vision dans la musique ezanini au moniteur na solo na Miriam Kadima femme aux valeurs de reine na Paris na filo la jeune Angola baza ba fio yo ba pesa nga conseil mingi pona âge isa propreté ba mona mutumo boye ya mandefu apembe penawera azoyemba yawera elo moboye ozo comprendre to pela affaire batu ba parti ba koma buzoba mingi ba ko bisa oza mukolo affaire ozo comprendre siko ngai na ndenge na nga na vani boye nazo travailler l'esprit que naza la leader o comprendre o bi ke na ngaba na biso to na mise moko te ka yebani ke ye moko na ndenge na bimiko ka ba changu ba ya ba otobola wa tout abimi leader biso siko nini sala biso bila na mwamba awa ozo comprendre mutu so abeti logo simbi omona tsigile neti dida abeti yo ekangi atigi na ye on comprend ok d'attendre ekangi da bon mon manager ma tutu bupu ba DJ mo bazana ba DJ Strauss bazana ba Jamaica bazana mbala moko bosangani ba Parker tout allez ba DJ Parker bo esprit ba yede yo so bango ba betela mandenge na bango tout ba esprit ça te que to ba DJ mususu ba sa biso ba misi nga ba vraiment conscience ate ata bete pa wera so alongo ka beti bo simba te ya omona na esprit na nga na moni ah na me rapela ko tobola penzela ko ba tutu ya omona na beti escalader na escalader extraordinaire hein
Ozo pour les animateurs et belé à Congo comme beta bilolo ko escadé mais ba yemba na français. Mais forcément la biso ngo mobimba pour ça la plaisir na bato bata la biso na bangola wana na président Panda Ndombasi ba béré rouge wa wambo ya bino yo mettre check de la presse toujours libanga so na tali na Luanda wana na moni supérieur wata na pesa ba mbote na Paulo Tudilu ba bi idéologie toujours chaque dimanche mayanga ni ya la team Mwata pasteur Landu Masundi mettre check de la presse mais avant tout kabona il faut c'est la biso venir escalader mobimba la reine patron na omba za wana savourer pena ouais talaga omba la reine patron omba ye pena très social place azali vraiment na sepeli na moni kodango ya lingami ngana boka kende la reine omba la patronne kasi ndenge na boka kete fiba eza fiba eloko ya wana pena na ebite so boko kangango immeuble CTC parking eza afro kudur ya bangolais parking eza na cave Mutukaridi lumbe tsunami eza na cave chauffeur aza na cave awumeli na cave ebanda koti cave tokuti ye na cave oli ya ne bambile sobe alibi ayoki ngai fiba Hermine Watisse niwa mamosta fiba vous comprenez escalader ndesko na opesa message o eza ba parents faut souple po eza mambo fiba o mona boye ba memelo bombo boye makende ki weza ayeka na bombo ote bombo o bando fiba ngo mama pe mona bola tourne ni note ngala olia ba pese ni otondro bo afibi yango ya fiba yango na yango mama mikolo Arnold Kapala la makambo ba le mogolo ba vile ba makambo yo eme matalatala papi matalatala wala ba prêtre comprendre ba prêtre pena papi matalatala vous comprenez baza pena ba prêtre donc blackité na pena moina musika na vandisa na ba prêtre o ba sala kanga lili ba fosset mettre check yeyo na bo santé master na même moral toujours artiste Miss Girl même moral chombo petit na Ezekiel na Paris Saint-Germain calamité makambo kitoko Roger Mila Mandiangu na moni bongo les rambo to vanda na bango bien kumutera mokonzi ya mboka bambote na yo kumutera donc tozana Sedek na parcours ya émission idéologie c'est de comment chiter vers la fin ya masolo na biso eloni batba le mabanga nano mais lisango eza mais boka nano escalader on comprendre nga nazala pena wuti pena ba fièvre grave mais na ebi ke voza ya musique donc na okime émission te pour la voix donc na boa kaka boyo escalader ndenge zali après na yembela binoze moiridi lumbe ba bilonga na obimisa on comprendre une fille si belle, tu ne peux pas y croire. Et les yeux si calme et si douce, tu ne peux pas y croire. Qu'elle connaît escaladons les murs, escaladez baby, escaladons les murs. La voilà monte, comme l'araignée qui monte. Ah bébé. Atiki ba parazo bima na butu izeba ki monte egarle we beautiful ass egarle we beautiful ass and she amazing claims anglais they wall every night hey igo museka muzuri sana anatoka kabusiku anatambuka kibambasi General Amisi Gabriel mumunya mwana mukachimwe mutuguju sambuka chimanu yo jori savi wetu chimanu chimanu yo donc on va Fabrice Mvelebe donc Mvelebe Fabrice patron Hervé notre le banquier donc nga pena n'esprit musique naza pena ba producteur ba monique ba na pour soutenir artiste sori moyen zali numéro neza plus 243 89 23 017 c'est du 23 2 fois 017 comme héritier Sedek Barka Youssouf na Facebook zaka héritier Sedek Barka Youssouf na Instagram héritier Sedek Barka Youssouf j'en prends au maître héritier Sedek Barka Youssouf donc na yosenga na bino soutien na projet nga izake na zala leader ba soutenir nga soza pour ça mais la 11e bopé
ça est le mois plan pour un animateur mais na penser moi redi lumbe écoute zali comprendre suis devenu comme l'animal les hommes me prennent pour un cheval rechassé je suis chacal papillon dans la forêt équatoriale ezali wana na bango na français ouais ezali donc ba pote ezali nzamba pote ezali na pe na studio ya posa libanga alobi libanga na ye na kobwaka ye ekosimba donc nazo bunda pona réussir na yebi da ndule ezo se rendre soutien na bino pona nga ke liboso po musique etamona na l'art manager moko bien ato zalami kili na za na manager te na la producteur te na za na bango na moni vision za bango za limité na écarté bango na minute oyo so manager bien monani ache makambo anje to travailler soutien kaka tina okoma na la vision za grand un jour nga pe na beta Zénith nga moko abeta pe Bercy nga moko ouais banga to leka tara to comme na suka te batu musude baza déjà ko boaka ko ba super wata ba président Panda Ndombasi etalaka yaza béret rouge Wambo toujours numéro 1 supérieur wata na ngola porte-parole ya ba béret rouge ya Luanda wana to solo la coaching na chombo yebisa landu masundidi na deshike ngolo maître check ye azolela ouais bana si keps bazali wana bombo petite sœur ya na brigadier Osarbati Venanga Nzinga Batista de Bundes Philo la joie tozana champion trésor Pupanga na Soudaf ya bundaka MMA de Fireboss the King of Cage Cédric Mapumba Gloire Mbola la papa na de Stéphane tozana Mbrozo Kyonga tozana maître trésor Ilunga Bwaka Tony Kinanga neveu Venanga le Mogolo Patrick Dada Mogolo bakomba ngope komo sila nango tozana Maria Lungungu maman na Redie Nathan na Paris Miyam Kadima femme mwana mwasi oyo mama okozala pona nikoza kitoko boye mbote place oza kapala la Arnaud de DJ Dumont ndenge za la kaka tona Bossy Brab na flat hotel na biso za na ngaba za lemba eza 5 étoiles so tembebe nga fondé le père Rosoager Mwalimu Suleiman Kanza Djibril Kerzi 146 maîtres spirituels nga yewana Ali belle femme mon maître spirituel secret Ousmane André Sosten maître spirituel batwatangi sanga bango wana Camille célèbre toujours na kacha Las Vegas Camille yaya na boaki na fiba na mona pe fiba ngona ndenge ya yebikaka na boaki na fiba Ilunga Mazowa ingénieur tozana Marie Thérèse Wetch Prince Lungungu Brando Lungungu tozana Fabrice Mvelebe batu musude na boaki bango babimi kaka Mita Bulankete motema ya même atalatala na sabine lo moko ya sika koya mais boyi batepo ezalo oyaka ngana zaluka wala ndumba zolo bazoluka mobile ya kobala yi ngana zaluka mobile ya kukwela ngai bango nso bayepo bazemisa ngai ekoya. Oui, très cher Internet, c'était pour moi un grand plaisir. Lelo Koyambela Bino, héritier Barka, Youssouf, grand parolier, Pessa, animateur et belé Toyebi, Banze Mona Bakri, Wana Tokomi Nasuka traité na Bisonaye, na Lingina remercier Baye Onyoso, Bakochakanga, Kobana, Mama Social, Mama Boboto, la reine Omba, la patronne, na PC Mbote, Kuna Namboka, Hambourg, na Bossanité, Papa Matondo, na Karine Mokonzi, la baronne, Mama Fashion, maître tchèque de la presse, Yeyo, Azole Lara Bino, sans oublier Basse Palanka Yangola na pesi bangonya sombote Lili ba Fossette na artiste Miss Girl na pesi bino bambote biska boali na coaching ya Sima Camera na lakinga mote na laki na Rodrigue wa le restaurer ba lobby lelo to salaki investigation na biso na Rodrigue wa je crois to kombi na suka ya ma solo na biso to monani Sima mikro na ba élément musu ya sika. Au revoir. Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba, mon pépé oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki atambongo. Wena sangi na la reine Omba pesanga talumenya. Mama yo. Automatika ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Mama la reine Omba. Ba le bio za mon pépé. Bapekisaka mota pemba te umela mama wo la reine Omba la reine mama